Ok, bonjour. Na vidéo lelo toko sala mwa muke tokolobela mwa muke sur ba constant. Bon, na oza mwa rapide pour na sujet oyo. Ba constant eza juste suite ya ba variable otosala ki na leçon elandaki. Ba raison oyo to ozala besoin nango ekozala soki ozala besoin ya kozala ba conteneur parce que eza à peu près ndenge moko na ba variable concept eza à peu près ndenge moko. Mais raison au constant et ça parce que au lingi au utiliser ba conteneur moko boy ko tia ba information pe ba information ne ko changer te na programme non nyonso. Bon souvent tant bo koma ko sala ba projet mo par exemple na équipe parce que tant bon dans sala ba projet minene aux a toujours na ba TBD so lingi ba tout mususu ba changer ba valeur ou ils en a katia ma variable na yote ou bien na constant na yote tout conteneur na yote au utilisant comme un constant et puis ils en a babilo mususu pe esenga que na programme mobimba valeur na ngwe changer te donc ce qui au déclarant comme constant so muta meki ko changer valeur na ngwe ko pesa erreur donc moi ba raison au to ko utiliser constant yangwana bon pour na ko il faut te ba ndenge ya ko créer ngo bien ko déclarer ba constant parce que terme na utiliser ming a ko déclarer ils a quoi création ba constant ils a un peu ba règle eza boye il faut tant pesi combo na constant na yo ba caractère nyonso a constant na yo eza majuscule ezali obligatoire te mais eza convention pe eza ekoza facilité pour na batu mususu oyo baza ba programmeur ba comprendre que objet oyo topé variable topé conteneur oyo ezali constant bon lisusu tango ozosala bakombo ya par exemple ngo ya na idée moko ya kombo oyo kotia constant il faut ebanda toujours na ba lettre A tina Z kozala en minuscule ou en majuscule il faut se rappeler que okoki kobanda na chiffre T il faut ezala kaka lettre parce que banda na chiffre règle wana ekobeba parce que même na ba variable ko banda na chiffre T donc il faut bandango na lettre A tina Z bon oko bandongo pe na otobenga underscore na anglais isa na sur souligné n'habité n'habi vraiment tende benga mara na français mais isa la caractère underscore ou n'habité il faut la souligner oyo oko utiliser oko bandango mais eza na ba règle moko eza penda conseiller mingi te ko sala ba variable ndengwana quoi bon oyo ezali pona ko créer pona ko pesa ngo comme pona ko pesa combo sur constant et ba condition nini oyo ezali malamu pona ko créer constant moko ya bien quoi. Bon to kende na exemple na biso ya création ba ya ba constant au moni exemple libosi za valide nde bozo mona wana ba to créer pour na créer constant to utiliser nde bozo mona wa define oyo ezali mo o utiliser pour na eza lokola fonction mais na utiliser ba terme na te pour ne pas compliquer o banda bo etango ga ndenge ozo mona boye define o tie parenthèse o komi fou bobo sanate ko tia ba guillemets na mibale fou e kozala combo ya constant na biso et puis kitoko oyo ezali awa kitoko nde kozala valeur oyo kozala kati ya constant na biso fou donc il faut se rappeler que na programme na biso constant na biso e comme on ezala fou bon awa est-ce que ya mibale to créer eza ndenge mona exemple liboso to créer juste constant mususu to bengi yango fou 2 to pesi yango valeur ya kitoko trop allez awa to créer susu constant mususu to pesi yango kombo ya fou ba ke kitoko trop mingi so botali bo mona ke awa ebani na lettre a pe bani na lettre na kati to kotia na biso chiffre a bo moni ebani na lettre mais bo moni sko bar na zoyo sabino souligner na zoyo sabino underscore e ko ipe oyo pe ko zalon ni bandeli underscore ko zalon ni bandeli za na problème te mais eza na o conseiller bino mingi te pona banda na mino bon parce que moko pe ba bilo mususu ezaka ba variable mususu to bako créer na ndenga système ekoki ko sala conflit na ba oyo zo sala donc ba so moni eza so ozo créer constant na eza mieux au bandango toujours na lettre ndenge za wana bon pour un exemple ami balinde bo moni to créer oyo to benga de fou nde bo moni eza invalide parce que to bandi on a chiffre donc o ezali on a koloba pona ba création ba constant mais so lingi siko omonango ezaka ndenge to sana ba variable che osali echo après otie combo
ya pamba sans otia signe ya dollar otia ka kombo wana fu ekolakisa yo valeur oyo constant eza nango oyo eza exemple mosusu okoki kosala eco okomi constant après otie constant par exemple a totie fu 2 ekolakisa so valeur eza na kati ya fu 2 bon pona tozala mwa rapide nako kende na mwa exemple oyo na salaki so tokoti awa nakoma yango awa bon so totali malamu bon nameka nanu nabenda ngo moke na zoom bokomona ke toza na ligne ya liboso to définir na biso to define déclaration ya fu ya liboso ligne ya mibale déclaration ya fu ya mibale ligne ya misato déclaration ya fu bar donc eza nani constant mi ya misato donc ya liboso fu ya liboso eza na valeur ya kitoko fu ya mibale eza na valeur ya kitoko trop fu ya misato eza na valeur ya kitoko trop mingi parce que awa na ba exemple na awa siko tozo la awa eza oyo utilisateur akomona tango toko tango akosenga page na biso ya PHP donc utilisateur net toche eco fu utilisateur akomona valeur donc akomona kitoko awa utilisateur akomona eco 2 donc akomona kitoko trop awa utilisateur akomona valeur ya kitoko trop mingi yango nde utilisateur akomona ba raison toche point entre ba square bracket on a évité soki na français anine donc ben on va parenthèse oyo donc na ba br oyo donc eloko toche awa raison on eza po soki to sali boete eza po tango toko utilisateur ko utiliser page PHP et que na ligne suivante donc to mona kitoko trop après ko kita na ligne suivante c'est opesa so kitoko et ko mona non kitoko pour na valeur ya fois liboso kitoko trop pour na valeur à fois mibale après o kenesus na ligne C pour na kitoko trop mingi pour na oyo parce que so chaki ba br oyo t ba point br oyo t tonga to mona biloko nyonso na ligne moko donc ngezala elengité pour na bino na ko expliquer ngo na leçon mususu on a osala bon pour na osala un peu rapide pour na ko gagner peu temps to kendesiko to mekato bo excusez nga momuke nako na mekana zongi sana no na biso ndenge zalaki kwa ndenge zaki non toko kende to mekato sala to run ou bien terme na ninga les années to exécuter programme na biso bon programme na biso na benga yango na benga ls da constant yango yo soki to exécuter yango bomoni to moni kitoko trop kitoko mingi donc soki to na boro awa na programme na biso abo mona ke valeur oyo fu oyo ya liboso eza kitoko ya liboso to moni après to chaki br oyo point br oyo yango mte sali ke et sauter ya na ligne mususu après to che fu 2 eza kitoko tozo mona wana après et to che sous br et kene na ligne ya misatu to che fu bar eza kitoko mingi trop donc il y a une raison to moni kitoko mingi donc il faut se rappeler sous oyo boro ne to chango constant entre parenthèses fuba ezaka option sous pour na ko yaka na résultat ko lakisa na kati ya écran pour na constant donc oyo eza pour na ona bombela ki bino pour na leçon oyo to ko les canaux leçon suivante na ko yebisa bino on voit awa ezala qui de la nation donc à la prochaine au revoir.